Et c'est un peu de bébé sur la télévision, la vidéo pour la colonne info, le journal, il y a peu pour la peuple. Merci, la fidélité, pour confiance, vous allez à la dans le journal, Nabino, mardi, et là, on a voté la vidéo, tout le monde, le journal, pour nous, on a l'Assemblée nationale, le député national, le bazar, le médecin, Bango, le qui déplacement dans Burundi, pour la consultation au Félé, il y a déplacé de guerre, il y a Mboka, Oyo, bazar, na Burundi, dans différents camps, kuna na Burundi, héritier, opinion, à Pessibino, pas détail. Ezalaki annoncé na plénière il y a vendredi 4 avril et outi koleka et pas il y a président il y a Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe mission il y a consultation médicale bénévole il y a déplacé de guerre il y a République démocratique du Congo oyo bazwami na Bujumbura capitale ya Burundi pe ba environ na yango ba député nationaux médecins bango batiaki déjà makolo na terrain ba komaki mardi 8 avril 2025 na Bujumbura capitale ya Burundi na aéroport international Melchior Ndadaye délégation parlementaire Oyo et Kambamaki na professeur Léon Kabamba Ngombe ezalaki bongo composé na 5 députés médecins PD Misusu Baili ya circonscription électorale proche ya ba déplacé Boui babandaki mission humanitaire na bango na babokutani présentation ya ba civilité lokola makambo etalisa maka première visite ezalaki na ambassade ya République démocratique du Congo kuna seteli nationaux babetaki masolo pe basalaki objet ya mission na équipe diplomatique oyo azali kosala intérim ya diplomate congolais na déplacement yango ezalaki mingi consultation médicale bénévole ya ba déplacé ya guerre d'agression rwandaise na est ya RDC pe ba enseignement to ba prévention ya ba maladie ya ba mensal initiative oyo ekumisamaki na ndenge moko ya kosakana te epai ya corps diplomatique ya République démocratique du Congo oyo atalisi lombango oyo ba député nationaux bazali kozala pona kosala mosala na ndenge président na bango Vital Kamerhe atindaki bango mission oyo ezalaki accès na aide humanitaire pe médicale na ba déplacé passage antenne ya Burundi ya au commissariat ba Nations Unies pour ba réfugiés et s'imposaki lokola obligation après séance de travail après 4 heures ba responsable ya santé nutrition ya HCR Burundi docteur Pepe Oyo azalaki pe azwaki lokola conseiller ministre ya santé publique pe ya lutte contre sida en charge ya volet humanitaire pe point focal ya HCR projet inclusion ba soins de santé ba réfugiés ba demandeurs ya asile na Burundi docteur Antoine Sida Yigaya délégation parlementaire ou ya République démocratique du Congo ba accompagnaki na quelques membres ya ambassade congolaise oyo ezwami na Burundi bazwaki ba explication nyonso oyo longo bani pona gestion ba camp ba déplacés au total Burundi azali koyambala mabele na ye 70 000 nouveaux déplacés ya guerre bango bazali répartis na 5 cas ba déplacés Moussasa pe Kinama na nord ya Kavumu na capacité ya 18 000 places Minkinzu Nyakasa na Sid yango ezali site ya ba déplacé ebengami site Museni PD na centre ya transit ya ba réfugiés oyo babakisami na 100 000 déplacés urbains oyo bazalaka déjà présent kuna boye na rapport ya HCR situation à camp ya ba déplacé oyo ezali bongo débordé sur le plan sanitaire malnutrition rougeole choléra paludisme 10% ya basi pe mibali bazali ko déclarer que bazwaki ba violence sexuelle il y a plus de 60 cas il y a maladies mentaux puis les sources ba détecté ba première évaluation plus de 100 enfants bango bazalaki vaccinés contre paludisme Bosimba que 52% ya population ya camp bango ezali bongo bana environ 7000 enfants de 0 à 15 ans bango bazalaki vacciné contre rougeole pe 1300 contre poliomyélite sur le plan ya sécurité alimentaire boyeka ba malnutrition ezali bongo aiguë pe ezali sévère ezalaki détecté et pa ya bana même bande kobasi Bosimba que toujours na agence ya ba Nations Unies pour na réfugiés délégation ya 7 députés nationaux ou ya RDC basolola ki pe na Madame Brigitte Mukanga Eno représentante ya HCR kuna na Burundi yepe asepela ki makasi na acte oyo ba députés nationaux ya RDC basalaki accueil ya prise en charge ya ba réfugiés congolais et pa ya gouvernement ya Burundi ezalaki pe les se saluer et pa ya ba députés nationaux oyo batalisi ke République démocratique du Congo et sengeli azala fier ya ba pays frères oyo bazali nzinga na ye.
sur place na Bujumbura, capitale ya Burundi, délégation ya députés nationaux ya République démocratique du Congo tambolaki na différents sites oyo réfugiés congolais zwami pour na consultation au fait une fois de plus héritier Mapindemi administratif et fili délégation ba députés nationaux ba utaki na République démocratique du Congo boye bakendaki directement balati ba blouse blanche na bango vendredi 11 avril pour na étape oyo ezelamaki ba consultation médicale ya ofele nyonso wana ba parcouraki 64 km oyo ezali ko kabola ville ya Bujumbura capitale ya Burundi Chibitoke pe moko ya province ya Mboka délégation ya députés nationaux ya RDC accompagné na député burundais Rémi Barampama bamakaki arena bango ya liboso na gouvernorat ya province oyo po na kopesa ba civilité boye na masolo na bango conseiller ya gouverneur na matière ya développement na ngambo mosusu ba population ya bakamp ba réfugié ba site o ya transit pe ba famille mosusu ba trouvaki refuge na ba ménage ya Burundi boye na 500 mètres ya gouvernorat site ya transit oyo ya Chibitoke oyo ezali ko kende wana ezalaki un peu vide na population suite na transfert ya ba placé oyo esalimaki progressivement na bilongi na bango etikali ba réfugiés ba site oyo bokoki kotala souffrance na bango penzala gouvernement ya Burundi oyo azali koyamba population ya République démocratique du Congo bazali kosala oyo esengeli basala na ba bâche oyo ezali aménagé et pa ya au commissariat ba réfugiés ba oyo bazali nanu bana mike pe bango bazali kovanda na bilamba na cour oyo poignet ya haricot to madesu ba épice oyo ezali kaka symbole moko ezali kotalisa ke nzala ezali vraiment makasi komona bango ba citoyen oyo bilongi na bango ezali kotalisa moi espoir oyo ekoki komona na tango bamoni ba autorité législative ya République démocratique du Congo ba komeli bango esika bazalaki mingi penza batindami ya président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe récit ya mikolo ya liboso ezalaki livré pa ya chef ya camp azali kotalisa fraternité moko remarquable ba peuple burundais envers population oyo bazana pasi ya quelques kilomètres kuna commune ya Uganda pe site mususu ya transit yango ya Sichemere oyo ezali ya kala yango ezali pe na bato ebele ba famille bazali kokende kuna bazali kokoma ba députés nationaux ba ye pona ko visiter ba ye kotala mboka oyo eyambi ba réfugiés ya République démocratique du Congo ndenge okoki koyoka na Swahili batondisa mine sengo ya komona bato na bango après ba présentation nyonso ya ba évocation ba problème oyo ezali na vie na bango ba consultation ebandi eloko ya malonga ba pesi ba kifi ba kit médical oyo bureau ya chambre basse ya parlement ataki na maboko na bango pe biloko ya ndenge na ndenge ba minganga ba memaki ba talisi ba condition na bango ya pasi basi pe mibali baza na étape psychologique moko vraiment touché na ba pasi oyo bango bamoni na nzela ya acte oyo message etindami na bureau ya Assemblée nationale ezali clair komema espoir tableau oyo ezali tableau moko sombre ya site ya liboso nzala ezali makasi pe bango bazali kolia na ndenge moko ya pasi boye ba s'intéresser na ba hangar oyo 8 familles oyo bavandi na ba bâche na 35 familles mobimba kaka na ba hangar oyo ba brique bango nyonso suwe na bango ezali kimia ezonga na est ya RDC bazongela mboka na bango na Kinshasa parallèlement ba soins ya santé oyo ya ofele ezali kopesa maipa ba réfugiés congolais na Burundi délégation ba élu ba médecin oyo batindami na Vital Kamerhe président ya Assemblée nationale ezalaki na plénière ya vendredi 11 avril akumisaki courage pe abnégation ba députés nationaux oyo batenaki ko remettre pendule à l'air pour na mission na bango oyo esalaki tour ya internet et suscitaki hypothèse oyo bango nyonso bazalaki mosika na aspect humanitaire nzokande ezalaki motif ya mission oyo. Numéro 1, il y a la police et la circulation routière, il y a qu'une centre colonel Ngongolo Makuto Odon, il y a à Salaki clôture, il y a tourné, il y a la parade Nyonso à Salaki na bureau, il y a PNCR Boyokaye, à Zabon la micro, il y a Nadine Asona. Parade tout ça c'est qui ils ont d'abord un sens il y a Koluka tout ça la restitution. C'est aux ongela oyo ba konjesi ba loba to ba lobi notamment ba parade mibale
to be réunion mibale au commissaire général asasa na salle ya judo moko le 24 janvier mosusu ezalaki le 24 mars to rappele mpe baentretien ya commissaire provincial na parade mpe asalisaki nde to retenir bapoint important yango efali toloba ezali so occasion mpona to rappeler banotion to mpe bainstruction mosusu oyo etali mosala na biso ya circulation routière parce que toza na mosala moko ya monene mpe eza makasi oyo ezosalaka toza tout le temps na contact na population et tozali presque peu neti miroir c'est à tout moment toza na nzela il fallait to kutana mpona komeka kosembola makambo mosusu po ete mosala ekende liboso eke image mosusu ya mabe oyo ozolinga komonisama na kati na unité na biso ekende kolongwa eke to présenter image moko ya malamu na population, surtout na usagers de la route, to pe na ba conducteur. Par rapport à Info Lingala, journal la peuple avec des tours kuna na commune qui senso plus précisément na Bikanga po na kotala ndenge kuna misala ya kotoka mai ya ofele au honorable Nrambungu asie na ba forage. Reportage. Bamvula oyo enokaki weekend eleki na ville ya Kinshasa et provokaki ba inondation et soki kaka wana te pasi ya ndenge na ndenge ekomelaki population kati na yango kozanga mai pamba te ba installation ya régie des eaux et bebaki bosimba ke parmi batu ya mitema malamu na ville ya Kinshasa pe na RDC et sengeli kotangaka honorable Nrambungu fumwabanga moyo yekutu bolamu eleka balobelaka yango lisusu te awa tozali esika azali kotonga complexe scolaire mama pemba ya sika na avenue Mwanga na quartier de la paix na commune ya Kisenso atiki ba forage na ye ya ofele na disposition ya population ya banga moyo ya katoka ya ofele sala 20 tours ditu pourvu kaka bozala na mai na ndako na bino bana nyonso ya commune ya Kisenso bazali koleka kuna pona kotoka ba mai na bango kotondisa batuke ba bidon batono na bandako na bango balobi honorable Nrambungu fumabanga moyo yeka kande mobikisi na bango partout ma bimate ba ma ekanga mina ba fora université kanga me bimate mais pas na facilité biso na mai toto kama ofele na mutoto ezali ape na mwanga ma ezali kuna peso na bikanga na sie ezali donc to ligne makata bokate kiembe atunga biso ka population ni ka ba merci belé papa Néron ma ezali eza vraiment passe makata donc ce qui était à ma biso tout aussi donc to sani ba merci belé kana oya sali biso zamba pa eza Eve honorable Néron oui, honorable Néron, Maïsa Ofele, Maïsa Ofele, et bandit depuis jour Maïe Kangamaki, samedi, tous ont Maï Ofele, et on fait ça sans frontière, pour les attemer, bâtir groupe de Auto Kangamaki. Donc, tout ça vraiment qui m'a collé comme commune belé. ezali kaka na avenue Mwanga te na quartier de la paix honorable Nrambungu ba forage ezali lisusu na quartier Mutoto kuna na commune ya Matete bisika oyo nyonso population azali ko s'approvisionner kaka ya ofele mai ezali bomoi moto azali ko pekisa bato mai azali kadi ya mpemba honorable Nrambungu esi a comprena population nyonso ya Kisenso na sima na ye botala ba geste oyo ezali ya kobetela maboko. Demain d'abord ma solette à l'IMETESAT pour le que moko il y a un responsable technique Augustin Tagissa Boye après cette explication d'une situation en boula et cause à la awa na mois d'avril Bolanda. Et la METESAT a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est du mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central.
sera dans des périodes excédentaires de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'équateur. Au nord, nous avons les bas ouélés et les hauts ouélés, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, et nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, de la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, en fait de pouvoir sauver leur vie et les biens qui peuvent être vulnérables. Na masola talife le système qui va habitant va vendre bon l'avenir rebu banyo comme makasi ceux qui mbule beti nzela kolekana za la carte reportage Micho Mabas. Awa toza na commune ya Kasavubu mingi penza penepene ya avenue babengi Irebu na direction ya Kasavubu oyo penepene ya marché Koweït ezali ya kobeba makasi bino moko botala soki mvula enoki ezalaka opesi mbwa boyi population azanga kandenge ya koleka voire même mituka tope ba moto bazalaka na ba difficulté makasi nzokande milieu oyo na avenue Kasavubu ezali vraiment fréquenté na coin ya Irebu ezali esika oyo batu ebele ba fréquentaka yango pona kobongisa ba téléphone pe kosomba ba téléphone na bango ya occasion kasi ndenge ezali ya kobeba même ba coopérant bazali komilela moyen ya kosala cop malonga ezali te nzokande milieu oyo tango batu bazali ko fréquenter yango ezali pe tango bango baganyaka ebele awe za mai tokindaka makasi soki leta kozozo solution makambo te biso bateknisien mboka oyo tokokoka kosala eloko moko te awa toza balola fe nde bokomona naki tolobaka bana bazotanga awa tofutaka bandako awa nakokima velo tene na monongo edindi boye mais c'est le journaliste aza nazona na ngai population baluka ezo solution tozwa solution makambo oyo tovanda kimia ndenge omoni boye soki nameki kopesa mwa explication moke eza kaka ke balabala ekoma nakobenga yango bopermettre nga charge ebele c'est-à-dire bato bayaka baza mwa ebele na balabala alors par jour to ya salubrité eleki mingi tellement sikoyo mécanisme ya koévacue yango eza nanu te bato wana na bakolo mapango na batechnicien baza obligé ya koutilize terrasse comme esika ya kobwaka matiti souwe ya bana nyonso ya commune ya Kasavubu pe ya Matonge balobi coin oyo lokola ezalaka fréquenté ezali penepene ya marché Koweït esengeli babongisa nzela po soki mvula ebeti bapemaka pe na kimia olie ezala ya kobeba ndenge ezali. Population wa vandi na avenue Révolution kuna na commune ya Selemba ou baza konyo kama likambo etali kanivo ba fulu eza kotonda kuna ba kanivo moya ko sala eza temba nzela peza ko beba makasi. Reportage Grâce Luzolo. Population avandi d'avenir révolution na commune ya Selembao bango bazali komilukela pasi pe mawa bakomisa caniveau principal oyo ememaka bamai pona kobwaka na ba rivière bakomisi yango fulu ba déchets ba salité pe biloko ya ndenge na ndenge babwaka yango kaka na caniveau principal nzokande ezali eloko moko ya malamu te bazali koluka ba problème soki ba mvula ya makasi enoki ba inondation ekokomela bango bongo na sima bango moko bakolela nzokande ennemi ya peuple ezali kaka peuple ye moko mbao me batondi si tracé tondi ba sate ba ya rocha na butu bele batondi tracé mabe
faut balongo na ba salité o tracé za la bien commune za la ba salité to yeba te mais to mona ka ba salité soki ba maezo yana ba fulu pe kuna na wengi yake belé awo tosengi na bana commune ya Selembao mingi penza oyo bavandi na avenir révolution esengeli kobatelama kobebisa esika ozali kovanda te na bosoto mingi penza kobwaka bosoto na kanivo te pamba te kanivo oyo esalemaki po na mai ya mvula eyeba na kolekaka kasi nyonso wana ezali kaka po na bolamu ya population tango bino bokomisi yango fulu bozali komilukela ba problème tango ba inondation ekoyela bino bolela te bana ya avenir révolution na commune ya Selembao. Na masolo sport boy ba phase classique ya Ligue nationale de football et salemaki weekend eleki ba match ndenge na ndenge betamaki bolanda ndenge liste ya ba équipe oyo baza qualifié pour na phase ya playoff. Reportage héritier Mapindemi. Week-end de Zalaki très explosif dans les différents stades de la République démocratique du Congo et Zalaki Bongo pour la clôture, il y a phase classique, il y a 31e édition, il y a Ligue nationale de football, il y a cash, Bosimba qui va match, Ndenge Nandenge et Betamaki pour la clôturer phase classique. Derin Club Motema Pembe, Ayambamaki, Kuna na ville ya Kindu et pas il y a Maniema Union, Derin Alonga qui na 2-1, Céleste, Ye Akabola qui va point et Longona OC Renaissance ya Congo, match et Soukaki na 1 but partout, Babeta qui na stade de Martyr, équipe ya New Jack, Ye Apolaki 1-3, Liboso ya équipe ya Les Anges Verts, Bosimba qui na ville ya Mbujimai et Paiwapi, Sa Majesté Sangabalende, le Banjelou ne Basantu et Sengelaki Ayamba tout puissant Mazembe ya Lubumbashi, kasi tout puissant Mazembe asalaki déplacement te pe Apolline forfait. Bosimba ke phase classique et sili ba différentes équipes oyo bazali qualifiées pour na playoff ezali ba oyo na groupe A tomoni tout puissant Mazembe, Saint-Éloi Lupopo, Sa Majesté Sangabalende, AS Simba ya Kolwezi, équipe ya FC Tanganyika, pe équipe ya Cercle Sportif Don Bosco ya ville ya Lubumbashi. Pona oyo ezali bongo phase B, tozana AS Maniema ya Kindu, tozana équipe ya Les Aigles du Congo, tozana AC Rangers ya ville ya Kinshasa, V Club ya ville ya Kinshasa, tozana Les Anges Verts ya ville ya Kinshasa, pe Derin Club Motema Pembe. 12 équipes wande bako beta playoff, calendrier ezali kobima déjà na début ya semaine pona kobanda milulu ya playoff. Poto malonga pona bana mineza protiva pe nkolo ko mela yango pisaka santé ya kitoko pe vitamine okozala bongo na énergie moko ya kitoko. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Bouzala Kwarme, Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine, bote la bodole Bino, mama kanta bamba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango, poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah, bah c'est courir à Bango Protivap, bah bande badanse la Bango de bébé pro. Tala. Bah yango, chata kita konta to makachi. Tukanambimbi, oyo tukanambimbi. Ah, Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Olingola tasapata kitoko pe ya qualité place sur ya kosoma yango 7e kilometre papa Krifa zawana pona bino. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko, sa père d'état, mwana mboka, Basile Semopa, alias Papa Griffe, Cocobar de la Sab, asali esika pona ba congolais nyonso, baye bana kozwa mokoto ya kitoko, sandal, lipapa, ba ceinture, pe biloko ya ndenge na ndenge, nyonso ezali kosalema, epai ya mwana mboka, sa père d'état, Papa Griffe, boye, na présidence de la Sab, epai wapi ba mokoto bozali komona, ezali kosalema, euti na Italie euti bisika mosusu te, kaka awa, mwana mboka, sa père d'état, Papa Griffe yende azali kosala yango, kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye, alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso. Na koloba lisu nini bandeko nanga, bino moko bomoni, bino moko bolinga yango, mutu nyonso ukota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel
ariketaka yango papa griffe mawa yango papa griffe mawa vraiment mosala kitoko boye aosala koleka mondele et puis eloko ezoumela ezodire mais pourquoi pas te gouvernement balingi kosoutenir ye te nayebi te bandeko nanga botuna peut-être bango nayebaka te nasala nini nazalanga mpe politicien te artiste kaka mais ezosalamaka to donc ezaka mpona koinforme lisusu maman na biso Judith yo ezali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo okutanga nazalaka papa griffe ndenge mpe son excellence monsieur le président de la république Fachi Beton ye pa ya okutanga déjà nazalaka papa griffe artiste coordonné mais nayebaka te pourquoi nazanga soutien pourquoi bosoutenaka nga te nga mutu vraiment naye combattre bachinois naye kocombattre baexpatrié naye kocombattre baturc pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et loko moko durable eza la chaussure eza la sandale eza la ceinture eza la sac pour eza cordonnerie na maroquinerie ata chaussure le go bolit loko la ilk oye na dimina loko le moro na dimina loko le moro ateza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na nini te na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali semoko na 7e rue Limete aux na petit boulevard Limete résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino sa père d'état papa griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Bozala kebele po na kolana info ngala journal pepo na pepo soki bosepela ki na osa merci na équipe rédactionnelle celle que journal za kitoko na manda kona bino mijo mabasi grâce luzolo po babango ba saki ke ba concourir na journal oyo héritier mapindemi azaki bongo na supervision journal au montage sima ke pa Fabrice Lundo mi pe Christian Kangebe ngala bino tout ce rendez-vous mi ko dezali ko ya au revoir.